site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grace Misi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Chimitri balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena ma César Mati Claire mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badugu ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi no sim Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Chimitri balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena ma César Mati Claire mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badugu ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi no sim sponsor à Makasi unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabamu Atake chérie yari Ide Kongolegi Salut à vous tous qui nous suivez de partout sur www.congoelengi. Merci pour votre patience, merci pour votre fidélité. Une fois de plus encore, merci pour votre amour. Vraiment, découvrons ensemble avec Glody Diasuka votre émission préférée. Il y a tout le temps, Etakabino tellement à l'aise. De partout vous êtes, vraiment découvrons ensemble et Mabé partout na Hollande, na Paris. Merci à toi Grace Mbizi, la chanceuse. Merci à toi Grace Mbizi. Pourquoi pas à toi Tracy Pro, Montréal. Vraiment sans plus tarder, découverte à l'élo et à Koinda. Vraiment, Glody Diasuka a c'est jamais la surprise nae, babi. La surprise est agréable, hein. Torosuka wapi, tozo kende wapi. Merci à toi Pose, babi. Moi na maele zaka moko Pose, vraiment ba image à canon. Merci à toi. Vraiment sans plus tarder, nous sommes dans la commune de Kimbanteke, si je pense bien. Je me suis pas trompée, voilà. Commune de Kimbanteke. Moi ni bato ba yebi kin bien pena. Mai wana ntanga pena traverser pena. Vraiment. Depuis là Glody Diasuka a traversé ba pont pena, babi. Découverte pour na plaisir, ya papa Diasuka Kanda Jean-Marie depuis Paris. Merci à toi papa Moboti, vraiment respect belé. Botu nanga découverte là to découvrir nini. Botu nanga to découvrir nini. Vraiment c'est pour le plaisir de toi je vivais un peu lela ma belé. Babo linga kolia ma belé 3 tiges, 5 tiges, ba tout rebelle na Château Rouge, hein. Balobi ma belé ezaya koinda. Mais comment ma belé ngo ba fabriquer ngo ndenge nini? Fabrication ma belé. Donc, découverte à l'élo Yangwana, c'est une grande surprise pour vous qui me suivez depuis Suisse. Merci à toi, la première dame de Lausanne. Merci, Koumamana Andi Wawa. Elle n'en fait pas comme les autres. Monté ma papa Gobelisha. Vraiment, sans plus tarder, Toko t'as vraiment ambiance. Bon, on a déjà que non. On a déjà vraiment à terrain. Quand on a l'ouaki, vraiment découverte à l'élo. Et ça, tu as découvert comment est-ce qu'elle va fabriquer ma belle. Ma belle, ma zemi, ma liaka. Ma moussou à sora lia. Si, moi, elle l'ongole, moi, nausée. Ma moussou à fima. Mais ma moussou à l'ingaba lia, ma belle. Vraiment je sais pas qui vraiment cette tobaki non découvrons ensemble il faut et à découvrir comment est-ce que fabriquer ma belle vraiment là je suis déjà avec mes mamans. Bonjour à tous. Bonjour. Vraiment Nabike bomoni bidomoko surprise ango. Je sais pas, je vais commencer avec qui? To Solana nani? Maman Tona. Voilà, maman Tona ndeyo hein. Boni. C'est bien maman, bien penza, bien. Na kasa kasa ndoto makasi. Makasi pour musala ki makasi penza. Yango biso awa moite to sala kama bele to fana mabele oza mwana nga timba ya sala kama okeni classe na 11h. Voilà. Donc avant que classe a beti déjà mabele, ça déjà mabele par après à quelle classe hein. Maman Tona. Micro ya Glody Diasuka Congoelengi. Ba bozo tela ma partout dans le monde. Maman nangai. Tu peux surprendre yo na bi ke boye bolala ki même pas na idée que non oh ba tu ba khoya boye to sana bango émission non mais tu peux surprendre bino maman expliquer biso na le loko mabele
sala ngo ndenge nini mabele ebandaka ndenge nini mabele ezalaka nini po koma mabele wana ezalaka zelo to niataka to ndenge nini oyo eli mabele yabenga ngo na français argile e utaka na e ya kabiso to sombi e la mitu ko kotika na ndako to bandiko sala ni to liko to tumba na moto biso vivaka na moi po to lingaka mbula te to vivaka na moi po moi ni to na ngola poto partout siko mama ntiona mabele utaka kinga bo aliza mabele ndenge nini explique biso no forme mabele babenga ngo argile na bata français ba yebi zelo ezaka boye si je me trompe ezaka boye argile utana sa mabele na se ya mabele kuna na kinga bo kuna na izam eza mabele kitoko makasi makasi mabele ya isa kwa mwa poto poto mwa poto poto ya makasi te ya makasi penda yango na sabino ki ya bien tango le okipena bien basa zemi yeso balia kango ya mbali ya basi balinga ngo makasi estomac. OK, maladie pe pardon mabele pe da pe maladie estomac esunga pe bande ko estomac makasi kutukoleka o ezanga mungwa ochena mayo becha ngo baloli yango pasango kimia. Voilà, merci beaucoup maman Tona. Découvrons ensemble avec le DJ Asuka lelo découverte lelo tozoyoka tozoyeba argile étape et bandaka ndenge nini étape. Ne branchez pas, restez toujours branchés hein. Découvrons ensemble ngaye. Attends s'il te plaît, passe devant. Peu cher to ebité boson bango combien? Yango na 5 dollars. Voilà, ah ici nabino hein. Oh par colis. Colis to so colis 5 dollars. Oh ah to na 50 colis ah. Oh par colis to somba ka to poni. To triangle les pena normal maman expliquer biso to poni yango bien atoche mungu ato beti yango na libende na basaki to beti to ba isangani ato bandi ko fini bandi ko linga to beti yango ale to fini to bandi ko linga yango ale ezuma kaso pasoli ale si yo ko pasola tena moyibo to tena moyibo. OK, awa to yaki ko découvrir kaka ndenge mabele e yaka tout simplement parce edenga na ba image wana mabele oh no so ba koli ya mabele voilà nde bosomba la to ba wera ya kingabwa voilà mabele e ya ka boye donc bozola nanga de partout voilà maman ko edenga na simba je cite s'il vous plaît maman tembe ba bi Saint Thomas voilà eza ma petite mais pete makasi o dabo te mungwa so ete mana nti so ete ba o sala ngo petit voilà faut za makasi boya. Voilà, fidèle internaute, vous voyez vous-même, on va le dire mabele. Ah, ngaï, plaisir à trop. Na maman tio na babi lelo na okene na 10 paquets mabele. Voilà. Voilà. Ah, skobo pasoli. Soto tandi e kauka. So kauki ngwe kuna songo na yango wana. Po biso lingaka moi, biso lingaka. Au finango wapi ba bosala yango na ba toilette, po finango. Moi te mesa yango wana. Mesa yango wana baki yango wana to chaka bien pour que mutako lefa la propre. To sala yango soin, moi to teli kola ba bilamba to tandi ne boye na basaki, ko to tena bak po to ko linga to teli kola mesa. Voilà, to kende parce que cameraman nanga mwana mayele sala musala na yo. Voilà, mabele e yaka mabele basangisi bate mungwa allez ba fini ba pasoli siko poani botana na moi po kauka soki ya mai moi otumbango ekebe ba fo kauka ezuma kasi kauka yango wana kuna moi sangisi na mungwa to tena moi sikoyo makasi to pasoli yango. Ah OK. Mami balé siko. Yango za plat voilà. Siko soko ekauki na ko tia na moto na zo tumba. Ati susu nzela. Moni chenzela. Boy boteka combien? Boy combien? Soko beli. Olobi? Bino boteka ndeni? Boy 4 boy. Na valeur na biso à francs congolais 4 boy ça combien? Teka 4 boy 500 francs. Bon na mbongo ngale no ke boy te. Vraiment ça on est dans mai bozoninga ekauka total dans ce ko oyo ekauki vraiment le fait tumbama obiso to vivara na moi na mbula te ma o ekauki déjà omona ngo ekauki oyo balobi awa izina mabele bokamwa te lupa mo mabele vraiment tambongo to lisaka bana makasi bana université tout na msalo ba otanga yango y a pas les sommetiers o ekauki yango oyo ekauki ofuko to tumba bata commande bakoya bata lufu bakoya Angola poto bayaka awa tu vas bien kitoko nza nza seke mbula la moi to kana nzala te force musaza musala
Voilà. Merci. Et puis, toso la siko. Sikoyo kula to tumbi. Tokene. Vraiment, ça continue balobi eza ya koinda. Eza batba ko zwangu. Oh déjà bela. Siko zela na malembe bat baso comprendre penate moi le mbang. Tozuma bele. Totie mungwa. Toniki. Totie na moi ezo forme. Bobetaka. Malheureusement na yokuta bobeta te. To sali bana biso ba yali ba sala ka balingi. Allez, si Totie na moi ezo forme. Voilà. Bopasoli. To tandi na moi ezo makase e kauki ato tumbi. Allez boleki awa na kotumba mabele. Voilà. Onde siko masola suka so botumbi sili nango. Yango. Oto tumbi yango. Oto tumbi yango yo. Sikoyo wanto chepo nini et bela lisusu po batufu na pokwa. Voilà. Papa poussa na ko ba beta zoomezali poussa na pena. Na koni. Oh batumba na bilamba e ba kosi to tumba ngo na pousse na ba pousser ba koni atoche bini ngaso ngo belisa kango. Et à propre soin pour que ne mikile belé que ne poto Angola ni sto ne kota kapina biso. Oui, maman tiona. Na habité ola lola mukaka te yebi osala mabele oyekola ndengeni. Maman na biso yekuna. Maman bo filmer ye wa. Meme. Lupangu oyo asomba yango na mbonga mabele. Comme ye maman la sabso musala wana, ya alembi na ye. Meme kombo nani? Pense moi maele zulanga mela kisi yene mozalisi. Bo comprendre kaka meme. Donc yene maman mutala kisai. La sabso musala wana. Abi po souffrir ité, il faut ba musala na bilango otanga la lembi na ngabino bo continuer pour to bokola kae. Meme toya vraiment toyo kapé moi liloba meme parce que aza vivant quand même akufite aza makasi na mona otambola babi lutte contre la vieillesse. Vraiment ça continue avec Glody Diasuka, découvrons ensemble. Meme Rosa, bonjour. Bonjour. Boni. Boni yo. Bien. Moi si makasi. Basi makasi. Yo moi si makasi. Ye moi si makasi. Siko olaksi ba no sala mabele yo. Ngai. Ngai mukunzi na bango ngai moto la laksi bango musala. Ya solo Ya solo. Vraiment Meme Rosa za mbula boni. Bambula nde na yebite. Oui, mbula note. Vraiment, comprenez la maman déjà vieilli babi Meme Rosa. Tanda kwa nzami ndenge ni bayibila ka bambula na biso. Batanda nzami. Ya solo. So kenda nzami bayibisa Rosa mbula boy. Vraiment na sepeli nga penza ba pesa nga kati ba ajoyo. Tellement na okutana Meme Rosa nga pe okoma kala ba ajoyo. Vraiment. Merci. Ngai pe merci. Ngai pe bakuta nga mtindi boy. Na graji oyo. Bango pe bakuma mukulu kudwa ngai. Voilà. Merci beaucoup. Oh nini. Ekinangola mabele to mbale déjà ekinangola. Bakoli ba yake kindeka lufu Angola partout. Tout ça la bouche tout charge tout kangi allez voilà vraiment comprenez c'était là la découverte d'aujourd'hui pour faire plaisir à ma maman chérie maman Antobela voilà balobi te découvrir ndeni basala mabele mama mancho na pas lobi mingi siko difficulté ni beaucoup tana nango bon tokutana na elo tolingaka nde mbula te biso tolingaka moi soki moi omoninga bokutinga bonane sengo makasi parce que nazo pasola omoninga nde na ndenge neso nazali nazana musala soki na sisi musala na ngai simande na komaka soin so omoninga wana ngai siko nde nazali na compagnie vraiment siko ba Ascaris les arabiens te bamsusu mabele eza bien te mabele pesa Ascaris te ndenge ezali wana soki toye nango tolambi yango totie mungwa soki totie mungwa totie yango na moto ebeli ndenge tozo sala wana tozo lamba déjà soki ebeli eza na Ascaris te se balekisa biso ata na service hygiène se to passa to bima OK mabele eza na banyama te soki balobaka baleza na banyama wana nde bazali kokosa bali kokosa parce qu'il y a aussi des parents au bapeksa bana bango olia mabele te c'est trop sale pour place pas sala ngo basala yango yango yo bakosaka na bango yo moko oye ko vivre yango yo moko oye ko mona ndenge totandaka yango pe tozo sala na mesa ozo ko mona yango to sala na mesa pe mbambele oyo yango ezo sunga ngai pona mama na ngai yeyo ezo sunga ngai ezo batela ngai na lipe mama veve nazo kobika kana musala oyo pe na mama na ngai voilà merci beaucoup Lilo Basuka bandiko nyonso balandi bino maman
tsona na moni que place vraiment intéressé nga makasi donc na ba coin nyonso ya République démocratique du Congo na Kinshasa partout photo kota poto découvrir. Laissez-moi vous dire que c'est ma toute première fois d'y arriver ici, mais j'ai aimé l'accueil na moni bino bien donc vous avez maman nanga vraiment merci siko lilo basuka bande ko tout balandi bino olobi y a pas participé eh bébé ah tout le monde a ndenge ba sarango voilà merci pour ndebo edenga la baike non le lot tout le monde bolingité vraiment avant to kabwana to koma na suka tota na ndenge ba linga kango po koma boye yana ezana pertité mileki donc beaucoup là-bas na très bien mabso rose on sombi lupangu to bota bana kaka ah donc bien à bien donc ezana pertité. Merci, on va voir de l'autre côté parce que balobi ba l'acception quand même deni ba linga kango voilà lentement na mabele po minefa les ali wana asali musala asukola ke classe po minefa to kofuta ye wana voilà yaya comment babengi yo babenga yo na babenga timba wali passa wali passa no azata déplacé timba o sala siko to benga ngoni bandela mabele to ndeni te o eza mabele o eda biso bambongo na bapasi yango tozwa ndito eda mana oyo kolinga tolinga boye tozula ngombongo mike eda biso yango wana tozwila voilà linga siko totala soko zui boye voilà ok sali tolingela ngo boye kolingela yango nde ekende na moyi tumbami bapasoli babi bolinga rango na mabe maboko salite maboko ezalaka bien so tolingeli boye ebe maboko ebeba nde parce que nde tolingela boye kolinga tolingeli totiende awa mesa eza na mabele yango totiende awa mpona espace tolinga yango bien ya timoza na classe ni la première CO. Ok, félicitations. Nzambe wana komisaka batu ba licencié ndenga komisanga licencié apesope grâce wana. Merci. Vraiment. Merci. Comprenez to kobi vraiment ko chiter. Ba bi place la mienne na kitaka mapamboli ezalaka parce que bon Nzambe ezali. Voilà. Etikali sunini. Ezu makasi nazo pasola ngo. Siko na pasoli yango katikati boye. Tango na pasoli katikati na tia lisu nzela na kati. So na tia nzela boye na kati na zipi yango lisusu. Na zipi yango na kangi yango. Tango kozwa makasi na tia na moto ekopasuka. Kolemba na kolakisa kuna ndenge na kopasola yango. Awa nde na tia boye na sali boye. Topasola kango kaka boye. Ok, merci. L'acception ya suka pona toka bwana. Tokomi vraiment parce que la télé vraiment c'est le temps. Osko finissage et le rasuka. Ezali boye ngai mama meje na uti kotumba yango siko loko lebeli so na pasoli nzela na kati yango yo ezomonana. So na pasoli boye na sisi yango na moto. Sina lakise bino nazotuma avant kriya somba yango atalaka nzela so zela nzela te akosomba yango te boye itita nzela wana ezani ndenge batekelaka yango par boye eza na prix nango o pesa na prix nango voilà pasoli yango boye o na oteka po mosusu o pe na oteka po mosusu ale o akoya kosala manœuvre awa na kopesa ye boye so na sali boye nazotangela ye boye 500 francs basalaka pa ya salite te balobaka ke basala yango na toilette basalaka na toilette te bakosi yo moko ye ko vivre yango yo moko ye ko mona ndenge tosalaka yango naza pe na teni ya musala ti nazali boye soki na silisi na lati na bimi okobosana mpe ngai ke nasalaka musala oyo. Voilà. Merci maman Meje, maman tuna tokomi na suka je sais pas bopesa numéro à contact na bande ko tout balandi bino de partout ba se pe na bino balomoni bosa musala propre. Voilà ya pesa bisote. On peut suivre sur bandeko, bazolando de partout. Pourtant on va marcher quand il a bino ngana ozate. Pesa numéro à contact. Na bibo numéro na biso contact ezali 089 79 57 686. Sortie plus de 43 89. Numéro na biso contact ezali 089 79 57 686. En tout cas sur obenga ozanga inga comme nangeza nasi. En tout cas na sala mabele yango na boucle la mwana. Donc ça monsieur eta par mabele.
mais est-ce que biso to préférande na moi faisala so moi ezali moi bien ngwana kama kama na ngana luba ngwana musala nde yango nde penande musala eza ya koko na biso la bomonaki ya somba lipongo na mbonga mabele donner tout ça la kana mbonga mabele ngwana. Merci Nancy maman tona lo basuka ba dokwala. En tout cas, na pesi merci pour bande ko na biso ne bomoni musala to sala ka to boko la kabana o babi ke to saka musala o nenga mabe en tout cas ba kosi ya ka ya sepo muta ko mabele akolia yango se muta ko lia yango fu izala propre soin anenga mabe te pe en tout cas o za na posa mabele abenga so mabele na pri ya TikTok. Voilà, c'en est fini. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Lilo Beza. Ok, bah s'il vous plaît, un peu du calme. Vraiment, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette belle émission qui a fait plaisir à toi, la première dame de Lausanne. Merci, kou. Mon thème, papa Gobelisha, maman Nari Jandi, Louawa, un enfant pas comme les autres. Voilà. Merci à toi, Gracie Mbizi, la chanceuse. Pourquoi pas à toi, Montréal. Ah, Nzambelanga Tracy Pro. Merci à toi. Merci à Ponce, moi, Namaele, vraiment. Merci à nous tous de partout. Mon vieux Matou idole depuis la Suède. Merci à toi. Merci au prophète Guy Kanga depuis Hollande. Merci à Loan Bella Bolobi, la petite sœur de Maëlys Bella. Merci à vous, mes petites sœurs chéries, tellement favorites qui l'ont monté ma Moriak Bella. Merci à vous. Voilà. Tokomina suka na loba sunini bomoni émission ndenge leki ki toko makas découverte ya mbinga, découverte ya Gaïa. Vraiment. Merci Bolinga Rolia ma belle. Découverte en haut et bon, comment est-ce qu'on le fabrique. Merci à nous tout le monde de partout. Je vivais où la catalogue Stella Kassongo. Merci à toi Stella, la merveille. Quant à moi, Glody Diasuka, je vous dis déjà, oh ma belle, hein? Je vous dis déjà au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbizi la sexy bato baloba ki mingi pona grâce Studio NC bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy chingitri balodore ya kotale la sexy ale jango ya kotale la sexy eriches kame ya komone la sexy yena maseza mazi clean mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mbizi non